Tusame. Ensamu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yontwadi yongitata mwanda wavilela bika kwa masikilanga maito tukwa kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavilela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santu. Lelo tozali kolanda mbale oyo tozali kokanisa elonga ya mama Mwilu. Le 27 avril 1959. Pe lelo yo tokomina le 27 avril l'an 2026. Bandalobi kino lelo tolandi mateya mingi oyo ezali kolakisa biso ntina nini ye mama Mwilu andimaki liwa wana akende kozala molobeli pene ya papa Simon Kimbangu. O likambo elakisi ete mama Mwilu alandaki nzela ya solo ndenge tolandi na litei oyo tozwaki na tongo epai ya papa Mfumu Longo papa Diangenda Kuntima ete arenie akolandaka nzela mibale te nzela na ye wana kaka sali yango nde akolanda wana lisese wana ezali na biso bakimbangiste mingi ya kobakisa ezali te pamba te toteyamaki mingi na tongo epai ya papa Mfumu Longo papa Diangenda Kuntima. Mama Mwilu wanunga kadi muna lukui kululwani wasila kwa tata Simon Kimbangu vonzila ina ikalendi tata Simon Kimbangu Bukinavu ya ludi ina mpe mama Mwilu kalanda nzila ya ludi muna ntangwani yafuana vo nungi ni kwani songelele kwa beto ba mama musonga vo nzila ikalendi yani ya ludi kingana kitele papa Mfumu Longo tuwidi ke ovondio sanga buba kima kia kete kanchu usali nzila ni yina mpika kafutilanda idina diavanga mamuna mama Mwilu ilongi idina kasagana kwa beto ba mama vomu dibundu dianza ya vimba beto mpe Bukina voto kuikila mna tata Simon Kimbangu nzila tata Simon Kimbangu tasola inzila ya luvuluzu iyo yoka katufutilanda katuleli landa nzila ya nkakako anafulukina mbote takala bakuikama elongi de nkakadiksi kutuana yani vo basa kutusisila mambo matatu zola siku yebisalo vo batu yuvudi imambo mana matatu tufutigane na mvutu kanti uzikoma yani vo sitwa vova kwetu kanti vova yevanga mambo mole mbote wao tutavova mbo tutavanganga kanti vovele kaka tutavanga ko lukwikulu lweto lwafwa bona katulendi nungako anafulukina ngeye mwana tata Simon Kimbangu mbote vo avisa
bokolimisa biso mingi potokoti na Kikongo. Po bandeko na biso mingi, c'est plus de 1000 personnes au bauti na Angola. Bango lingala bakoyebaka yango te. Yango tolobi mwa muke na Kikongo. Koloba ete matei tozwaki na tongo oye uti pa ya papa Mfuma Longo. Papa dangenda kuntima. Lelo bakotuna biso. Batata na bino batikila kibino nini. Toyebi ete bolingo, mibeko, pe misala. Tokoloba kango mbangu. Kasi papa Mfuma Longo, papa dangenda alobi ete koloba pe kosala eza makambo mibale. Na biso bana tata Simon Kimbangu. Awa tozali koloba malamu tosalela. Kasi soki tozali koloba tozali kosalela te wana tozali kosalela tata Molimo Mosanto na kobomba ma. Yango wana ye alobaki ete ata oke kobomba manase ya libanga, ata osali miracle okoti na liki ya soso, kasi yebaka ete Nzambe na yo azali komona yo. Malamu awa batindi biso bolingo, mibeko pe misala, malamu tosalela. Soki tosaleli nde tolongi tenge mama mwilo alobaki ete akwende kozala pene ya tata pwe azala mulobeli. Tozala bana botosi ndenge papa Simon Kimbangu Kiangani aza koteya biso. Pona ngonga si ekei tozobima libanda. Papa Mfuma Mbanza, papa de alunga na bana koloba tango nyonso tokoyaka omboka Yerusalemu makambo mibale, mabondeli pe misala. Na mabondeli nde tokosenga kana ntina na mpasi na biso. Na misala papa Mfuma Mbanza abandaki koloba boye papa de alungana. Awa na mokili nde tokosalelaka misala nyonso. Esika tokokendeke tokozaka kande lifuti ndenge osaleli na mokili. Sika tozoko bima musala tokosala remise de cadeaux. La remise de cadeaux tozoko mona ndenge mbula ezali ko menancer. Oyo ba cadeau ba mama oyo si eza pene wana nde tokopesa. Oyo eza nanu musika to forcer te lobi Nzambe asalisa pwete to compléter. Oyo ekosana na musika. Musala na biso pe ya botongi. Tontinsani nanu esilite. Papa Mfuma Longo, papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete ayebi ba mama ndenge ba pesa la kamuke moke. Ba mama mukumba wana bosa nango makasi. Bebolinga kakutu te. Eke ezonga. Lokola ndenge eyaka na Yerusalemi, malamu etonga Yerusalemi, ndenge boyelaki, topesa pwete musala, ekoka komonana. Pelikambo abakisi, apesi ba mama lukumu, ndenge bopesi kado far. Na mulimo, ayebaki na yeke surprise ezali. Kasi na nzoto ibandaki komona nake ba mama kado far ezalite. Kasi emonani yango papa Mfuma Longo, papa Simon Kimbangu Kiangani a félicité biso ba mama, mais surtout na katanga o likambo bosali emonani ete mwana oyo alingaka tata na ye esengelaki asala ye surprise. Yango topesa
lukumu ipaya ba mama na liloba oyo euti pa papa Mfumwalongo na lukumu oyo apesi biso na ntina na cadeau phare na biso et surtout peke bimili na nzela ya Katanga. Onkomwa tata ya mwana pe tata Molimo Santu faki toyamba message ya papa wana oyo apesi biso na ba mama na ntina na cadeau phare. Ba mama oye, ba tata oye, esika ba mama bazulaki lukumu epaya tata Mokonjabule tata Molimo Santu ba tata pe bazalaki ba ngembo bazalaki pene wana basengaki epaya tata Molimo Santu oyo nouvelle ezokwea na batata que le 20 mai pe bango pe batata to biso batata cadeau phare pe ezala mukanda nanu yeyete kasi yango tata Molimo Santu papa Simoki Mbangu Kyangani alobiete kotala te bateau na biso de pêche pe bikatele na biso ya 20 mai yango soki biso batata tolingi tata Molimo Santu cadeau phare na biso to sengete $20 na tata nyonso poete le 20 mai cadeau phare ekoka komonana donc nyonso mukanda ekoya kolanda sima kasi ngai esina komisi déjà message d'avance que tata nyonso na cadeau phare esengami $20 oyo ayibite aza tata ya solo akoyokaka mongongo ya tata Molimo Santu $20 basengi biso le 20 mai wana soki emonani te wana batata bakotiola bamama pardon bakotiola biso batata oye message est commis to silisi bokombo tata mwa tata Molimo Santu. Amen. Pika twakubike no moko twatonda lusiku musutu tambuli kwa sedieto mbozola kwa se mwana tata mwanda vilela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela